Ah oui, c'est bon. On est dans le Bélébino. Il y a le Baming et Zalité, tout le monde et Zalité. L'homme prie d'envoie le mal de loin. Les 15 dans les 30, c'est mon règle par rapport à la spiritualité. Nous avons contact aussi. Nous avons bimara basi musuti parce que nous bimara na ye. L'homme prie d'envoie le mal de loin. C'est Maria Vanessa. Maria Vanessa Zalini. Si vous avez la race des maisons. Si vous représentez la maison, les Lilith va bien Maria Vanessa. Ndenge zo ba bien ubi subian. Na bakam na kendaki na monde wana na zoke logo. Te pona monde ba demo le logo to zo rakune zate. Oka yo zana yonga ba demo ba kozongusela yo. L'homme prie d'envoie le mal de loin. Na monde wana ena kendaki na umelaki na umeli na zalaki na première rue na yaki ko luka délivrance na ki na première rue ti na 13e rue na monaki na église malonga te pour église première rue na limité première rue ti na limité première rue limité ti na 13e rue l'église za on est l'église c'est belle mais ba na première rue na tangi ti na 13e rue na monaki na pasteur malonga to ko sanga délivrance pour ena zo kende na kuta na ya epa na bango na moni présence ya yemoko obesuyan oboyoka na kombo ya lile ça se le bien a ozo ya kutu ba dora kanga yo to zo ko l'homme prie d'envoie le mal de loin. L'esprit oya boakawana yebo yokenga barene kajaka. La race les ali maison. Bate belé bazo bate mutalbi la race. Azo benga ba démon. L'homme prie d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Bosé belé partout dans le monde, Bozo Landa Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse, Mbote Nabino Nyoso partout, Bozo mi partout dans le monde, Bandek Balandi Tolo la vie. Voilà les lots Naza Nande Kwaza Pembin Atomeka Kosola sur la spiritualité de Zolo de la vie. Alors, Mbote na ONG Tabita Lisungi, ONG Tabita Lisungi, mère Moko Kakavandi sa ONG Aidaka Batu, mère Kakunonga, Bambote na yo. Pourquoi pas na yemoko Pinocé Agostino mon vieux Pinocé Agostino Masusa papa social bambote na ya kukunio elle chante moi kade kimbanseke bambote na ya ngona merci na papi Gentolo de la vie mon vieux mon encadreur de tous les temps voilà ndeko boni santé vraiment qui mena ngolia nzambe papa journaliste moni boye ezanika obangisa ngaye tina zo bangisa komo na ngaye ezali fumu kabula kase komo na ngaye ezali fumu kabula kase ba tunya surtout na minute na komi chef coutumier par rapport to robeta les solo pour un azalaki na monde ya monde magie na zali na komo ya maître Ousmane Fatai mais na za suna monde na tina komi na ngana coutumier to robeta les solo na minute o bazo benga nga fumu kabula kase. OK, fumu kabula kase toza na eto ko solo la masolo na biso ya spiritualité. Alors bon contacter JLMK Market Fritz JLMK Market Fritz les agences ozo sunga so ozana biloko tinda vraiment ozana Europe ozana poso tinda ba biloko non Afrique awa contacter JLMK Market Fritz donc contact na bango ezalu 06 24 02 0063 06 24 02 0063 nde okosolola na bango. Alors maître tout solo la norme solo ya spiritualité na éviter genre spiritualité ça parce que makambo lobi yondeka ko expliquer bisongo oui ndenge na gutaki na monde ya magie ba tutu balandaki ngai ba msola ndenga na Afrique lengi ndenge na pesa ki bango message na yepe partout na zote les ba chaîne tout na zo pesa message ba tutu bango contacter na monde ya magie on na na kombe maître Ousmane Fatai na za sous maître Ousmane Fatai été na minute on a comme chef fumu kabula kase différence c'est la gagner pour na zalaki na DS oboyoka na kombe ya Marie Jeanne Bololé azalaki sirène to zalaki na banda ko coucher pendant ala to zalaka na ba ko coucher na mais na banda ko régler pendant 5 ans na masoko na régler pendant 5 ans na masoko les 15 na les 30 c'est mon régler par rapport à la spiritualité na contact aussi na ganaye na banda ko bimara na basi musuti parce que na bimara na ye mais ayako comme ça comme na tamu ko na zaiba problème ba kanga na niveau ya l'état to comme na parquet comme makamna kita prison na bengi bango ba o makamto o sala o eza niveau na biso to bengi lo mama na biso place ya ko la sanga o demo o yoka na komba Maria Valence ye mutunde
apesa ki ngai collaboration à travers Marie-Jeanne Boyela apesa nga collaboration Maria Vanessa oboyo ka Maria Vanessa azalini oboyo so bozo ko ba khasa la khasa les maisons so muta représenter la maison les Lilith babenga ke Maria Vanessa ndenge zo babenga ke Ubisubian na bakam ona kendaki na monde wana na zoke loko te pona monde ba demo loko to zo rakune zate oka yo za na yonga ba demo ba kozongisela yo par rapport à ndenge ni biso na ndenge spiritualité bo photo zonga na kinkulu ba koko na biso kinkulu na biso ba esprit to ba ancêtre ba soki to sengi pa na bango to kozwa eloko sans sacrifice mais na monde ba demo to sala ki to ndeko pesa ba sacrifice ba ntaba ba meme ya ba ngombe mais yo ko pesa cinéma kila yeba pe ba to ba kokufa na monde na ba esprit ndenge ni to ndeko sala collaboration ba esprit obiso to yebite bango bafanda kana faire baza unique ma bloqué pour nzambe albi mo to benga bango ça te photo zonga na kinkulu na coutume to sala makambo eto na coutume photo kende liboso yango moni la plupart au monde ba homosexuel mokile bébé pour na nini magie de yena mokili o ende eko dominer makambo ebele a na ndenga spiritualité soki kinkulu ezali au monde a chef pour mkonzi na biso président de la république asala ki accident abenga ni magistrat abenga ba chef coutumier bazala ki basala ki prière pour coutume mabele to zoni ya coutume na biso photo zonga na ki ancêtre ba ancêtre biso pesa biso loko mo ezali mala na monde wana ena kenda ki na umela ki na umeli na zala ki na première na yaki ko luka délivrance na ki na première rue ti na 13e rue na monaki na église ya malonga te pour église première rue na limité première rue ti na limité première rue ya limité ti na 13e rue église za on est église c'est belle mais ba na première rue na tangi ti na 13e rue na monaki na pasteur ya malonga to ko sanga délivrance pour un azo kende na kuta na ya e pa na bango na moni présence ya yemo ko obisuyan oboyo na kombo ya lile ça zulu bien a ozo ya kutu ba dora kanga yo to zo komande ngai na bipona nini nga ba fina ngai bebe ko mo senga nga batu ba na pesi yo batu mususu bakufi mais comme na papa famille nga batu bakufa bona linga yete na yaki ko zo initiation na ba chef coutumier na village oyo ka kinzamvo eti ba pesi nga wana na Congo central za muta nga za muta ba Congo nga na zo muta ba Congo na zo initiation na set chef coutumier na kati kuna boyo ka na village kinzamvo eti ba chef coutumier ba patu ba mbyoka ebele ba yaki ba pesi nga pouvoir ancestral ba luoz ba yaki ebele ba pouvoir ancestral ba pesi nga na R na 23h ba sale cérémonie ba ko singa na nzungu ba tobeti mbunda na village invocation ba ko singa na nzungu ba bimisinga ba katinga contact na ba démon ona zalaki na bango ba pesinga pouvoir ancestral ba pesinga pouvoir ancestral ba ko pesanga lunga mwana ya nango boezate ezali bende moko boezala ba tozora ngo na mai ba ko pesanga lunga ba pesinga pouvoir sur ancestral don ancestral na za permis ko salisa motili kamunyo surtout au état spiritualité ko solution mais na magie ba lobi ya pas de bénéfice à sacrifice et la peine la Bible peut ba lobi ya pas de bénéfice à sacrifice nga e souvent ça nga passe ba chrétien na tala ka bango et na ba pasteur belé ba sala ka miracle na kombo ya Jésus Christ ya pamba est-ce que rare yo ka pasteur sala na miracle na kombo ya Jésus Christ na Nazareth ba lo ba Jésus Christ ya pamba pona na spiritualité na monde obiso to utaka Jésus Christ azala ki Jésus Christ oyo ni Nazareth azali oyo akufela ki masumu ya ba chrétien mais ce que aussi Jésus ya pamba na spiritualité to zalaki na Jésus antique Christ mo paretaka na seti mutu ba benga ka na kombo ya serginios na kati ya monde auto utaki na yako comprendre que yamo na ki passer ko so mutu te pa ko so mutu azana na esprit mabe alobi au nom de Jésus démon na ki bino moni pasteur aza puissant i pasteur azo sala miracle azo bimisa makongo azo sala bo eza biloko oyo utaka na monde pasteur so asamele mutu au nom de Jésus Christ na Nazareth esprit ko kima mais so le au nom de Jésus apareta la kanti Christ aya ka fandi na ye des moments comme qui maka yo za likolo za général moninga ba mbolo ba mo ba sana sena yo général yo za dossier moko est-ce que montene asa ko koka soko yo pesi le bengo akokende mbala moko na monde ne pesa la kindengo yo monde ba pasteur ebele ba so ba zu ba pouvoir na nzela moko ya malamu te na nzela moko ya molili donc ba pasteur si to landeli bien bazo délivrer ba to si ba lobi au nom de Jésus et ça Jésus Christ de Nazareth te et ça Jésus ya Elima Jésus o azara na seti mutu nga kena komba Serginios antichrist azala na seti mutu poka na wuti na monde na tangi ebele poko kona biso azala ki représentant ya Rose Croix représentant ya Rose na niveau ya Congo central kuna na ba biso na bataba parce que au monde nozana no représentant on a tangi spiritualité na âge ya 12 ans na bandaki spiritualité na âge ya 12 ans na 1999 edingo ya kobunda na catch na stade na biso kuna place on a banda déjà ko loka kiss edingo zo bunda na banda Jacqueline ba madoko tolo edingo ya ko bunda sko catch to za biso pe to biso kiss e wuti na kapu
grand maître o aleka mutale kaka na kapo mobimazala ki te c'est maître Sandoum Aga Amadou Samara wa bazaki ba père biso to zala na sima to hotel ba père bazo bundo zo sala bazo pesa ba ki c'était que biso to kola ki parce que c'est zala ki biso to zo ki c'est to zo ki initiation na facilité biso to zo ki initiation o était allé kaka mi to zo ki initiation ma maji ma kamonga moki ba mero to zo bilo mo moki ba ki sa basi ba ki se bitumba mais elle te yé ko tanga siko to yé ko tanga po ba te belé la poto le bar abino ba mettre na tanga monto zala ki bino ba mettre spirituel tani bo zala na ngo belé bo tanga la spiritualité. Na spiritualité au sein de contact des moments mais des moments azana ba camarade ne ba ko la prise me ba mine a relaxo ba camarade na ye a relaxa o grandeur na spiritualité yo mo comprendre on a sali ma to sali relation mais yo zo ba relation ngapna ba relation so to sangani to sangisi ba relation to ko mebelete to ko mebele mais na monde diabolique on linga so ko kende tipo makamnyo so tu na mona kuna ezai makammo ke zala ki diabolique na boye ko ko ta so na monde po ba seka nga ba sacrifice ya bato mais na coutume mutu ko zo loko tu na facilité ma na coutume re tout d'affection c'est le côté Tokoma wana to meka un peu non ko décortiquer obaki obandaka ko régler sikoyo ta obandaka ko régler wana obandaka ko bénéficier na nini pokoma na niveau wana oui na mokili soko bali sirène ba ko pesa ba condition ebele soki akolobela okolinga moi cité ya mokili na bino akolobela okete soko lingi soko sa poso linga moi so banda ko régler na masoko les 15 on régler sur les 30. Alors le besoin condition so linga no mo o linga basi mais o koma so homosexuel so mo ba ba so linga na e basi na basi so ezali a condition utina obi subia o yoka ka Lilith Maria Valence o ba yembela ezali no Maria so papa we ba yemba bespe o ya bwa kawana e ba yoka ba reine kajaka race les ali maison ba te bele ba so ba te mutalbi race azo benga ba démon race la o ka te David abeta race la benga indusa kaka abenga ka epona ni abengi indusa ka po ezali maison ya Lilith e ba Marie Jeanne bolele ba uti na maison ya Lilith bo biso ne to zanga na zali na connaissance na tangi Marie Jeanne na fandi na ye na umeli na ye mais na o comprendre la spiritualité qui ba biloko o po démon azana eloko ko pesa ote mais so na coutume eloko ko zona facilité démon o yo zana ngo yanga ko zongsta souvent mona ba te beli ba sesa makamu na ndenga ki ya spiritualité na ndenga ki ya magie o to utaki so sesa makamu moninga bu au zube ba retour ou bo sesa li kamu ko estimité loko sala kanini vérification spirituelle ba sala ngona na likasa mais na monde ba démon vérification spirituelle c'est la ba kolobelo nini ke tinda no apostle no preno no ba ko silo ka ba démon ba tali ka ke a tina minito muto azali ke permis aya na monde na biso yango na ba ndimi demande na yo mais na carte spiritualité ba sala kana vérification spirituelle ba ndimi demande te mais ba sala vérification spirituelle ezani ba zo tala ke est-ce que oza capable ko zo eloko zo luka pondenge to zabu yo na vina oza na mbongo nzamba chila kiyo tatu na vino ko zo na nzamba chila ko zo na $1 million ngala vina nzamba chila nga $100,000 mais nga tatu nga na sali déjà $80,000 yo tatu yo sali déjà $100,000 yo ko luka makambo yo ko luka makambo na ena ko sala vérification spirituelle na likasa na ko tala sikombongo oyo tikali na ngona vie no mais soko yo ko luka mbongo au délai $1 million on nzamba chila ke se ko makambo ko sala mo esimba ezati yango zo mona ebele ba mettre ebele spiritualité ba na connaissance on a te bazon ndima ko sala ba charge ba kuma ba zo solution ezati solution yango zo mona spiritualité likasa ezali pratique ba auto tang sanga yango de calamité pour le monde obiso to zala na connaissance wana te yango na lobeli na ko pesa ne message na chaîne oyo ngana zali fumu kabula kase ngai fumu kabula kase na sala makamu nyonso oyo tali spiritualité ngai retour d'affection na ko pesa yo yango yo zana posa ya code na ko pesa yo yango biso biloko pesa na sans condition a condition zala na ngo kaka nini ke soko zue loko foko luka ko kanisa la famille na yo to kanisa bandeko na o zana ngo peme o pesa na ba ofele na to pe ba bona o ko kende liboso biso na coutume nyonso okozwa na facile mais na monde ba démon ba tebele ba soufa ba mona ki makambo mingi ya mabe po ba démon ba pesa ka mutu eloko te siko lobaki lo moko ba sacrifice mais to mona ki na tango akala ba ancêtre na biso na kala ba koko ya kala ezalaka ke il faut que sala ba sacrifice ya bantaba ya banyama pour que nzambe a exaucer ba prière na bango alors pourquoi le comment ba sacrifice ya banyama comment que lobi ba famille ba to ba kufa
Oui, Satan ye to pe diable ye ayeka koyiba o nzamba chaki. Na monde wana okopesa ntaba metabe ko bongo na muntu. Na coutume yango balobi coutume okobala mwaso so afoke no bala mwaso kolanda na coutume na bongo. C'est la coutume ko biso to basoma kangulu bango basoma kantaba te. C'est okosoma okopesa ngulu somela biloko musu zela ba coutume so okolobi okosoma ntaba. Yango eloko sala makaselo étoile ya muntu. Mais na coutume okokata ntaba et rozala makile muntu te. Mais na demo so kokati ntaba eza ofongoli lien ya s'accélérer na kati. Po batu ba kufaka pona nini opesi déjà esprit wana sentiment ya makila. Yango zo mona ebele bazo salisa makamba bazo ba solution te pe ebele ba salisa makamba ko mi koti sina ba pro na ba problème pona nini ke ba keluka loko oyo bazalaki na connaissance na yango te. Et loko te pe oksa loko na maître te pe o spiritualité faut o comprendre nanu ke spiritualité na so sa les alina nini. Po maji oyo ka za biloko mindele. Maji za biloko na biso te. Biso foto benga ba fumu kimbangu, to benga ba mama ki pravita, to benga ba limba kankos, to benga ba mbengu, foto benga ba ancêtre, batata onda, foto benga nkulu ndeba ya bapesa o makambo jamais mwana ntsema kufite aza esprit te azali mutu normal faut akufa bongo koma ko commander bongo ko bila musa so esprit ya mwana ntsema ko ya mais mutu soka kufite okubenga eta ko ya te na ngona spiritualité batebele ba yebi connaissance wana penza te ba mususu bazo kineka na magie po magie okotanga facile pe ko bima maître spirituel facile na magie démonstration ezalaka première porte ya ba maître spirituel po na nini démonstration na bengo première porte ya ba maître spirituel Satan akolakisa yo ke o sala démonstration ça il a promotion pour attirer les bateaux mais na coutume ezali démonstration ezali musala te démonstration ya coutume ezali ke mutu oya lokili kamba contacter yo na problème oya zano pese guérison yango nde spiritualité siko ya coutume elobi neti ba jeune au mona jeune bo pe ba mituka ba car ba nini wana so rasa promotion ya nini ya démon ngo tuluba wana ezali nango courte joie soko teli tous les maîtres spirituels o basali sama makambo to pe o bazala makambo o mona ka vina bango ba umela ate ba kufa ba koma ba kokote po ani ba koma ba kokote eloko sala ka ndengwana bazana courte joie. Est-ce que bana ba maître spiritualité o boyamba to pe o mona ka est-ce que mona ba maître spiritualité o ba koma ba koko ba sala ba magie sauter les générations bango to baso kufa pona nini ezali courte chose monde biso être comme maître spirituel to sinaka ba pacte na diable to sinaka pas esprit est aussi ne pacte na ye demande na akomemango pas Satan Lucifer ye moko Satan Lucifer ba to bele ba benga reza ange de la lumière Satan za ange de la lumière te Satan salami na monto osomoni monto pele mundu wana ndenge zalaka ko vapeur wana yango nde nzambe atire la kasa ya la Satan yango na Satan paraîtra na forme ya mundu batebele baye bakati mais ça azana sexe te so ozi na monto utaki na utozala na Satan ba benye empereur Belzébuth ba benye prince ya ba démon oyo kaka bon o ba na France o croque ba na France ba benga ngoni Astaro azali le grand dick o ba chia croque wana ba chango wapi na kati ya France mutu nyo surtout azana pour ça contacter nga to pe azana na ba problème nyo surtout tele spiritualité numéro ya contact ezali kaka plus 243 89 56 59 981 plus 243 89 56 59 981 numéro na contact ya wana donc ba problème tout les autres déranger bien la spiritualité boza la décité so bo contacter ngai bo zo ba solution na makamyo surtout et la spiritualité pour la nini et la sa grande biso to sana liopa est-ce que coq ako lia liopa ako kokate mais pour la nini la spiritualité ce coq asa élevé mais liopa ce ko azali na se mais ce que on comprend le liopa au côté na profondeur le liopa relia coq rapide mais faut oyeba yango yango mona ka le mwanda nsemi ce ko te alias la na lion pe mais pour ayebi connaissance wana pour azali muto ekinkolo. Ok, alors tokota siko na mozindo pena ya ndingo lobi bokoko. So tant mutaza ko utiliser bokoko, souvent zala to banga ba bokoko na ndenge to yoka na bokoko biloko na soki belisaka maboma surtout bino bato ya Congo central kuna ba courte joie, bato ba bela maboma mingi. Siko déjà eloko wana ebima na kashimo ya fou. Voilà ce que bani. Papa courte joie zalaki mundela zalaki mutu mundu te papa courte joie bango fanda kana nsioni ponga na zona enseignement na papa courte joie afana koma na chef coutumier nga ko fanda ti na nsioni na fanda na courte joie ava akufa enseignant ki biso courte joie ezana ngote ke ya zalaki ko sala ba kisi na ye abanda ko sala ba biloko na ye banzete pa mo sala so ba kisi banzete ya ezoki ne poto
abana ko zala banzeta zo utiliser ki ndaka poto bazo sala ba kisi obino ba médicament nanzo to parce que biloko wana to ezali biloko o ezali na kati ya kuti mais ye asalela yango ake abimise bino yango po bino ye azo mbongo na ye azalaki na ye na domaine spiritualité obino kaze te courte joie ndenge zaona courte joie azalaki muto makambo e azalaki même muto spiritualité te azalaki na domaine ya makambo na banzete azalaki ne basé na banzete mais bato ebele nde bayebaki connaissance wana te biso ebele tokendaki koluka courte joie tokendaki koluka makambo courte joie fani biso explique biso coutume ou biso toana ngo tozo négliger mais bien a bénéficier ya soki bambongo kendaki liboso siko pona ni akendaki na nation ni kuna mettre moko loba est que courte joie bino na Congo central bobengana parce que qui se bando pesa batu bando boma batu ando comme ça to maboma alors na Congo central bo solo la kina ba ancêtre te bo bibo bengana e bino mo bando travail makambo parce que bino bo ba ni makambo ya bino kuna muto akufa te muto obela mutu te so yo contredire ngo comme ozalaki na témoignage mettre ngo alobaki ndengwana ozana témoignage place no ba bengana ki courte joie koyoka ezali komona te ngai la fandaki na soni avant courte joie kufa to fandaka na pongai soki avant comme na so biso tozalaki na mboka oyo yokaka mpato biso to yebi courte joie très bien avant kufa spiritualité ezali ya koyoka te spiritualité ezali nde ya kofanda o muto yebi connaissance wana muto mbengo azali na Congo central afandaka na matadi na se ya pongwana so courte joie asala makambo ne kuna so ndenga beta ba transport ko mbengo akolia ete elle va mettre spiritualité ne faut pas courte joie c'est du mensonge bako sabino tengai na loba rebelle te mais na yebi onga nazali te pe na yebi connaissance onga nazali na TV pe na banga na mettre moko te otali spiritualité pe na yebi onga nazali donc loba ba mettre ba otala yo boye ba te no surtout ba o ba yebi ko contredire maloba oyo ba mono pena ke si beaucoup tani netika ba sala wa ba fina wa mbala moko question no répondre na moté ndenge baloba ke no bilu bokoko ebelisaka mutu bokoko comme ça boy so comment est-ce que oko faire comprendre batu ke bokoko eza wana batu bakanisa raté bokoko ebelisaka mutu te mutu abelaka mutu par rapport ya dose eloko o bapesi par rapport à niveau bokoko ezali denzela tosana bokoko ndenge ya banzete tosape na bokoko na ndenge ya spiritualité parce que bokoko oyo ebelisaka batu mutu batu bayoka ezalaka nde banzete ndenge omona ka mundela asali kisi akosalela ngo na banzete na biso ekutaka na Congo central awa na mboka na biso siko soko zwi kinini omelango 3 fois okolemba mais soko melango moko komona mwa chance mais zape ndenge mo banzete bakosalela kisi soko melango ebele okomona ekobuka o rapide mais soko bozo melango babite na tongo melango kopo ndambo na midi pe mela kopo ndambo kesusu na poko mele kopo nda ozo respecter ba principe mais ça yo moko pesi mutu bongo ke salara boy par exemple nzete o chaka ngona mutu air boy soko mutu tango asali ndenge yo ebisi a craquer so wana so eza mutu ye moko landi ni siko yango na lobeli yo spiritualité ezali na bato o batangi efandi na bato o batangi te connaissance ezali na mutu o atangi o ayebi yango mais oyo yebi no connaissance wana te mo sala no yango ezali te zande pona biso nde to tangi to yebi connaissance wana mutu mususu ayoka ka lisolo amona ka bato basala ngai ki asali abimi makame ipa ko bima mettre spiritualité ko mo sala boko mais o bato basala ba dose o bachaka bobo po mutu azongo mo ayeba yango ezali ko lekisa yango spiritualité zande na pona bato o batangi ezali ndengwana sikoyo spécialité na yo ndenge vandi boy elo nini ko talisa bato ezake soko pesi mutu swati mutu aye makambo za normal ezani presque ngai makambo nyonso bebele na spiritualité na salaka na kotanga ka mwandambo pona mwata et mutu na posa retour d'affection na salaka ya basi en général bolingo na salaka bolingo yo ozana posa mwasi moko kakaka mwasi wana alingaka yo te ozana posa nini ke ba selo blocage boko mabozo boko obimaka na mwasi na kosala pe mwasi ozana posa mobali moko kaka mobali akipaka yo te ozana posa mobali wana basi mobali akima ozana posa mobali azonga e mwasi mobali akima ozana posa zonga e mwasi ndenge ozawana ozana posa ya succès attirance ya mibali to salaka yango e bankodia to pesaka bankodia bakinzo ke lolendo to pesaka batebele na magie balobaka porte-monnaie magie mais porte-monnaie magie existera te multiplication pe mbongo ezalaka te porte-monnaie ezalaka te biso na monde tozalaki na carnet bleu du bonheur o moto azoluka bonheur opesa ye bonheur mais ezalaka ba sacrifice ata ozwi yango makila bato bakokufa mais soko ozwi porte-monnaie magie ezalaka porte-monnaie oyo ezalaka na bametre na grade uniquement na temple na bango baza uniquement mpona kobisala bakambo babimisa mbongo mais bakopesa yango te mpo oyo oza magicien te yo eko yokoluka likambo
ozali mutu oye koluka likambo fo bapesa yo carnet blé du bonnet mais carnet de blé du bonnet connaissance pe bato ebele bayebaki na bango ya kote ma te ozwi yango me okobela na opeka liboma mpona nini mbongo respect azopesa yango yeba na suka nango bato bakokufa so bato bakufi te ekofrape yo moko mais na coutume ozozwa nkodia tozozwa nkinzuki ya lulendo ezali nango poto eloko moko ezali kinzu wana elaksini nkinzuki ya lulendo ezali eloko moko boye ezalaka na nzungu boye ezalaka kalebasi eza momoni ndenge eza bo siko kalebasi moko ya monene ezalaka niki mwa soki tombola ona nobe ndenge ezali bo oliseketi oliseke siko kinzu ezalaka monene bo kalebasi wana na ntango mpe ya kala omwana omonaka bakoko bangomelaka ngo mai bangomelaka ngo mai mpona ntango wana bakopo ezalaki te kinzu wana okozwa yango ozwi likasi okomi kombo na yo osengi na bankulu babandi soki oza na posa mbongo ebimaka mbongo ebandi kobima ese oza na commerce mafuta na yo otekaka mafuta soki otyeka kinzu wana pembeni okotyaka bidon moko ya 1 litre okei na yo obimi na 30 minutes ube ina de tozo bomo mafuta etondi plein na kati ya place otyelaki ka molangi moko mafuta ekobimala moko ebele wana esemisi mpe so oza na mbongo na kinzu batyaka mbongo ndambo ya pays to mpe ya mboka oyo oza nango okinzu okoyela wana bakoko na bino bakotikila kinzu aya kotyango wana na pembeni nono ozwika mbongo ya biye ya mboka na bino otye aya kotya na monta oyo okosengaki mpe bakoko na bino omona mbongo ne ekomimala wana so ezobenda mbongo no te nzambe atya o te okóma na ona vite po sila mbango te ezobenda mbongo wana te ezali mbongo nde ewuti na bakolo bakoko na bino omonaki na ntango akala okolota ndoto boma mama na bino aye azolobela ye ozosufri nini nazoya kopesa yo mbongo na sa ndoto abilo kende place boye na matiti boye komona mbongo ye mpo leki yo mama kozwi mbongo imaka mama alobelenga na negejaki ndoto te nazwi mbongo okolala na mbetu bolamuki mama na bino abitala na sa kuso tala bomoni mama kozwi mbongo ezaleki nkulu mais pa bademo okopesa mbongo bamultiplie yango pour le monde il n'y a pas de bénéfice à sacrifice. Donc on a bien dit oche. On a vraiment ce oche. Voilà. Merci Nabino Sobozolanda. Tout l'anda dans spectacle on a mettre prêt au son asima to chiter na émission na. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Vous allez en 7, on te bien à la main, on a bien à la forme Kabula Kassé, Samba Kabula Kassé. Samba Kabula Kassé. Samba Kabula Kassé. Samba Kabula Kassé, Samba Kabula Kassé, Kabula Kassé, Samba Kabula Kassé, Samba, Samba Kabula Kassé, Samba Kabula Kassé. Kisimika ntoto, kisimika maza, kisimika mupepe, kisimika tia. Wiza Samba Kabula Kassé, Samba Kabula Kassé. Oui mankaka bino wiza bino kuwa mwana bino wiza Samba Kabula Kassé, Samba Kabula Kassé. Kabula Kassé Samba, Kabula Kassé Samba. Samba Kabula Kassé, Samba Kabula Kassé, Samba Kabula Kassé. Kabula Kassé Samba, Kabula Kassé Samba. Bino wiza mkulu, bino wiza. Samba Kabula Kassé, Samba Kabula Kassé. Samba Kabula Kassé. Samba Kabula Kassé, Samba Kabula Kassé. Samba Kabula Kassé.
awa ezali bankulu ndenge nalobeli bino ya koloba mingi ezali te to mpe ya kobakisa mingi ezali te biso tosengana na kaka kabula kasi oyo babengi samba ye nde ayandelaka bato ye nde apesaka bato solution na makambo nyonso to etali spiritualité soki nabengi bankulu oyo ezali nango kaka rituel etaki na ye naza na makambo moko ya mike mike nasali to mpe naleki na émission temple monene ezali na village kuna soko contacter komona kaka temple na nga makambo esalamaka kuna oyo ezali kaka tozolokalize kaka eloko moke tobengi chef kabula kase ye azali awa azorepresente awa bino moko bozomona ya mingi koloba te ndenge nalobaki ka numero na contact ezali kaka plus 243 89 56 59 981 ya mingi ya koloba ezali te to mpe ya mingi ya kobakisa ezali te biso tosalaka kaka eloko ya moke oyo moto amona grandeur na biso ya spiritualité. Merci. L'homme prudent voit le mal de loin. Voilà, tout ce qu'on a spectacle au maître sali, maître spectacle on a les années. Au salut on a au benga en commune. Spectacle on a sali ezali nango kaka localisation kana localiser ke ba ancêtre pe ba ancêtre e ozo localiser bango bayaka na Fox o bango bayaka nango so ya na Fox ya bayaka même na Fox ya moto. Pour moto bako chia place à moto ezali te mais oko fa na place à mai oko za no bien place moto ezali pe place soleil ezali oko kate ozika pa ba ezali ndengwana moto nyonso to azana posa contacter nga to pe azana na ba problème nyonso to etali spiritualité numéro na nga ya contact ezali kaka plus 243 89 56 59 981 plus 243 89 56 59 981 numéro na nga ya contact ya wana donc ba problème tout ezo déranger bien la spiritualité boza la décité so bo contacter ngai boko zo ba solution na makambo nyonso to etali spiritualité. OK. Alors na bato sko bazolanda yo oyebi ke tumboli ba pasteur un maître ba pasteur ni surtout no lobi ke o première ri dixième ri soki 13e ri oyebi ke opesi bango kanda na yebi est-ce que ba pasteur pena c'est vrai que ba salela ba logo lobi wana pasteur ni na Congo onga na ko banga to pe pasteur o ko délivrer ngai azalité na kala na mana ko banga église moko o ba bengi ba panamiste ba ensemble bata William Marie Branham na kala mana ko banga bango pona uta na enseignement na tanga ba brochine kasala ko na 7 ans na tanga na mais na yako bima na yako bima na yako tanga ba spiritualité na kenda ba makamu ba mon milio mosusu to ko fanda ba meza ba pasteur mosusu to kuta na ba onda ba monde invisible pour tout ça la ba voyage astral tout ça la toza ba clan ndenge na temps un tozalaki to kenda na monde astral toza ba clan elongo lo bani toza ba parti donc mona ba ta ba IDPS bazali ba ta pe de bazali za ndenge wana do ba ta ba to boza ba ta formation boza na formation yo za muta rose quoi oza la rose ozali muta maika ozali muta élimination boza na ba parti par parti e boza ka e bo kende na voyage astral bokei bata parti na yo okuta na bango mais so oza muta parti te boza la pe croisement na nzela bokuta na bango. OK, sans problème yango na vie na ba pasteur belé onga na kuta na bango déjà ba voyage astral ba msusu na mona ka bango mais ela ngo ke osala délivrance ba yako lakisa ngai mona ndimela na ngasu ba pasteur ezala rasuti po na spiritualité pe ba leki na bango pe na connaissance te. Donc est-ce que ba passer à vrai pe basa to bango tout basala komba bango so basa modèle na lobi na première rite na 13e ri na mona na pasteur mo te so ba pasteur à vrai bazali ba roza la mingi te mais na 7e te na 13e te wana na longoli bango bazati donc après première rite 17e ri donc kuna pasteur ya bien zati mais so kina ba côté mususu ba pasteur ya malamba bazali ba pasteur malamba bazali mais bazo souffrir pona nini mundimi bazo sakola bino kaka ki bino bozo mabala endenge zana boko bota boko zwambongo na tala ka bona seka kamoni na spiritualité pasteur azoye la bango sote enseignement ni nazoye la bango te moni enseignement oyo ke soki to kufi to kendaka wapi enseignement na ezali sote ekei côté mususu soki to kufi to kendaka wapi moi le bango suma kambwana ezate boko le bloko kozwa vie kozwa libala okuta na batabia pasabite okende bapoto osala musala ba voyage boye ba voyage to kosala ngo zana mokili awate soko kufi eza ba pasteur mususu na ndenge bazana ba première rite na 13e ri na monde bazala na no bloqué soko kufi ake souffre pour mon corps na bango déjà esprit na bango zala déjà kuna. OK, na nzoto bazala na corps bazo travailler comme soko kufi kuna zala déjà ko kanga ba chaîne eza ba pasteur mususu ebele pour mon spiritualité a okina voyage ça ezali sur ba porte ba kotaka ba benga ba porte neven
c'est pas porte nerveux on a et ba tebele ba yebi ngote pour na fani na ba prêtre na zoya ba initiation belé na ba prêtre ba porte nerveux mutebela yebi ngote pour na nini boko bande bobandi invocation bozana kati ya la bonde to sana kana to kutenit to kujana kata secte to sambe to na maître spirituel a bu na adjoint na ye akosala ka biloko mo izaba prière mo to tanga ngo sute soki atangi yango mambo okoti na porte nerveux oketela ba pasteur ngo place bazaya ko kanga mawa ba mo ba yeba mo baza bloqué ba yebi yango te de baza l'esprit au moins pasteur mais esprit moko boye ya bien te non place baza déjà bloqué yango zomona yango bana na nzambe boluka bosambela na ndenge moko so bozana poso boluka solution na ndenge moko ya kimia ba nkulu bazali ba opesa bino solution. OK. Continue. To baye na biso ko yamba soso te pe ko yoka ba pasteur e bipaye na bipaye to baye to lengi bango po bozoki na boluka ba solution ba pasteur obo tokuta na bango monzi moko yango ndaka na fani na zolo ba pena na zolo banga na pasteur moko te ko pasteur moko ali nga pena nguya za te fona za plein na spiritualité na yebi connaissance sur spiritualité makasi po ngai ko ngomisa za représenter rose quoi être aussi la initiation ya rose ozo pesa ba luka luka fleur rose na chi ba betinga pentacle ya rose bache triangle bakosi fleur na kati to tche 3 bougies na côté na kati triangle pour ani na Congo bolia ba so $1 mais est-ce que bi monnaie tourne o eleki $1 na force exacte isa na circle nga na utoza na dernièrement $10 ba $1 na changer kia bolia ngote pour belinga batu balia ngote o ino chanson na banque ba bombe pour ezali mbongo o basela ka pratique za na pentacle élimination $1 au monde eza na pentacle ya élimination batika biso pétrole yango na temps auto uta na monte bana usoma ba $1 to ozo na passe pour $1 ezalaki soki na coach na pratique $1 na oza na vitesse mususu. OK yango moni spiritualité ça n'est pas na bato o batangi ezati na bato o nde batangi te boya boya ko charma kelele na bini apama pama ezande pour na biso nde totangi. Voilà sikoyo to shiti na biso ndenge mboka ezokendela mboka ezokende bien te sur tous les plans parce que bino ba maître spirituel o ya Congo surtout au Congo central bolobani po bomona ndenge ce que mboka ezokende bien te eloko liboso ezalaka nano tozotambola nano bien te. Pourquoi? Ce qui mboka ekoti na sorcellerie, ekoti na domination moko boya ya monde invisible makambo ko marché te. Okozwa makala oyo ezali ya muye. Na makala oyo ezali muye te soko chango na moto opelisa bo olamba banzungu different olamba biloko komona moto oyo kopelisa kuna oyo kopelisa kote kozala différent. Yango zomona ke na spiritualité ndenge toza boye makambo ya mboka bato ebele bakoza na ba sexe bakoti na makambo na bango moi akipe na makambo mboka ezali te akobima na ye moto so azo déjà pouvoir ancestral asa esa déjà bato te mon maître spirituel akipe na makambo mboka te mais po mboka ebonga elukaka na yo moko na muta mboka obongisa mboka olongola nde koya na biloko ya étranger ko sango na mboka po ozolo ya na ba manger étranger ko sango ezana ba principe nango basalaka sala ozo domine esprit na bazoya ka mettre fois pour esprit balingaka nde bato babengaka bango poso ko benga esprit te azana nzela moko ko ya te sauf muta yaka mekaka biso zalaka satan le diable ye moko po satan yaka ko meka mutu akota atina mutema ya mutu amekaka mutu mais esprit o le po meka mutu c'est que il faut esprit wana azalaki ozana problème na mutu mutu afandi ba asana ba secte mo azana makamna ye moko bo alokio o moni pe ozimba la moko attaque. OK voilà to comme na biso na suka na ebite nini okoloba otolobite pour émission. Oui, eloko na koloba kaka babanga te coutume makambo ezali na kati ya coutume tozalaka na mingi ya koloba te même mosala ezali boluka bozonga na kinkulu bozwa makambo pour moi c'est possible bosalisa ba collaboration to pe ba demo obino boyebi te bosalisa ba makambo oyo ezali coutume bakoko na bino bazo reconnaître bino bazo solution directement sans problème soki likambo susu na kobakisa na lobi bobanga na bino te so bo contacter na coutume bo solution na makambo nyonso tout ba maladie bambasu ba tout ezala physique mais ezala spirituellement na kosala yango kozwa na traitement sans problème to sala ki mutu mabe ozana maladie il faut pas ki yo ozana problème ba problème sexuel na zawana et faiblesse sexuelle na zali na sala ka nyonso otali spiritualité pour biso tozali na coutume tozali na nzete to kota katina profondeur ya ba niveau ya ba 20 to yebi makambo wana. Voilà merci
tolanda ki bongo maître kumbona niso chef Kabula Kassé fumu Kabula Kassé tozala ki na ye to solola ki na ye concernant spiritualité balobi nde tozonga na bokoko kinkulu na biso nde balobi tozonga na. Alors merci Nabino Sobozaki pour chaque Orlando Zoui Matoko, le sénateur à vie de la presse. Merci encore une fois dans mon vie, mon papa, mon encadreur, Papi Gen tout le la vie. Toujours Makambo. Ya kukunyu, moi quand elle chante de Kimbanteke, Bambote na yo, pourquoi pas na Pinocé Agostino, mon vieux. Pinocé Agostino Massosa, papa social, Bambote na yo, pourquoi pas na ONG Tabita Lisungi. Ya mama Merka Kunonga. Donc ONG moko ka ya mona mwasi eza na mondo ezo salisaka bato. Merka Kunonga, ONG Tabita Lisungi. Merci pour na onyo so sala pour na bato. Bo contacter agence JLMK Market Fritz, bo contacter yango soki ngo tinda ba koli na yo awa na Congo et pourquoi pas en Afrique mobile. Donc agence c'est ça bon on a poto numéro na bango eza 06 24 022 00 63 na bandeli sous 06 24 02 00 63 bo contacter agence wana pona somo tinda ba koli babilo nyonso ekoma vraiment très bien moto détourna mwazate pour kuna pe sécurité za la makasi. Merci tout le bel vie. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Feu!